ça va initier bangoui. Donc, nous allons il y a mal calambal, n'a mon bantoula, il va dans la communauté. Après, tu as la tête. Mon il y a mon nom à la limite, gégé. Pas plus que, n'a pas un zéro mon continent. Et le seul challenge, c'est. La moitié de vos parents doivent le terme, mon continent, mon public sur bête à YouTube, mon continent là. Sur mon continent à 4-4. Sur mon continent à 4-4, pas ça à dire, Bafoka, au moins à Yemba, Mouta Yemba, ou le plus grand miracle sur la croix, le guerrier qui était immolé, il s'appelle Jésus, Mike Kalamba. Il y a mis Balia mon nom, alors au nom de guerrier, Marie nous sommes comme Nzamba, Nzamba, Kofi Bayimba, Bayimba, Kofi Bayimba, ça veut dire, Mike Kalamba, nous avons un grand gourou. Donc, il est un criminel spirituel. Oui, ils sont là, il y a l'évangélisme. Vaseline sur Vaseline. Vaseline, ils sont là, Vaseline. L'homme prudent voit le mal de loin. Famille na msamba kufa mama na msamba ela kufa ya somo bakosi mama bapindo mtoa mama bandote na msamba kabundisa leo et puis quand na msamba kwa mutali kwa sababu nena mbo ayeba déjà bigé. L'homme prudent voit le mal de loin. Parce que on bataille souté après qu'on exposer par au moment on va battre une plein kit kabungaleza ni le kadumia puis ça le Saint-Esprit ça veut dire diable a commencé la démonstration puissance à diable dans l'église et puis il est allé faire problème ça que nous pas comment quand même bandit spirituel criminel spirituel bah il faut braquer l'église vol main à main avec la musique à la bouche n'a que il pense comment la débat on dans le feu policier quand la débat va ça on se sentit que là n'a pas une calambaye là il faut policier bah bandit spirituel bah on se va téléphone yo Michael, on fait le son de la paix pour qu'il il faut au pantalon. On fait le bon à son nanza de pantalon. L'homme prudent voit le mal de loin. On a le problème de ça simple. Alors que l'inspiration est plus que la parole. Est plus fort que la parole. Plus fort que la parole. Si vous voyez ça là, inspiration au la barreau. Brana Maloba, c'est moi ça c'est. Parce que c'est pas au pantalon. C'est faux. Nous avons dit inspiration, par exemple, inspiration Satan. Il y a un gars qui c'est démoniaque. Et ça, l'inspiration, c'est démon. Il dit ça, papa qui me parle, papa Simon qui me parle, Simon qui me parle, et c'est inspiration. Et c'est inspiration démoniaque. Comment Simon qui me parle, la manifestation comme là, nous avons une Oh, mais. Quelle la combinaison? Non, pas qui me parle, nous sommes mais comme dit, ça va monter. Qui va continuer sur ceux qui veulent confier en position, qui m'arrivent par contre, ils ne la confient pas au contact. Baninga tango kokie Papi gene tolobe la vie Papi gene tolobe la vie Yo juste au pas nazalaka moninga na yo te ngai se beni kopopo lipo kulutu ya baleki nazalaka moninga na yo te mpo na kotikala kozala moninga na yo te papi gene tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te papi gene tolobela vie est-ce que yo naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga papi gene tolobela vie en gros Jenny papi gene nazalaka moninga na yo te papi gene nazalaka moninga na yo te papi gene c'est impérateur de Jaffa Kofeli Finchman papi gene tolobela vie est-ce que naza moninga na yo nazalaka moninga na yo te est-ce que naza moninga nazalaka moninga na yo te papi gene tolobela vie azalaka moninga na yo te je suis pas ton ami Papi gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi gene tolobe la vie. nazalaka moninga na yo te 4 fois peintre Washington grand pays papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie
nazalaka moninga na yo te Papi Gen. Moi c'est pas ton ami hein. Voilà moninga no te bi. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen yo ebite azalaka moninga na biso te. Ngai mo grosso. Na Napoli nazalaka moninga na yo te Papi Gen. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Molode. Tolobela vie Papi Gen. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Sami Mokili confirme. Tolobela vie Papi Gen. Nazalaka moninga na yo te. Mobali ya pembe. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzé, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Uniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très abordable. Notons que Uniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients est roi. Nous sommes sur 15 Estrade, 92A, 9300 à l'Ost. Et 15 Estrade, 52, 9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Uniché Banzé, la fleur du jour. Uniché Banzé, la femme intelligente. Bayate Barata. Awa chez Mama Uniche Banzé. Awa nyonso. Bino moko bomoni chez Mama Uniche Banzé. Nyonso ezali. Ya kolia, ya komela, ya kolata et en plus restaurant na bino pe ezali. Boya ebele boko sepela. Nyonso ezali. Boya ebele bozala desité boko sepela.
chez Bonol Expertise et Conseil, votre partenaire privilégié à chaque étape de la vie de votre entreprise. Situé à Quincy-sous-Sénart, à seulement 20 mètres de la gare de Boussy-Saint-Antoine, notre cabinet accompagne les entrepreneurs dans leurs défis quotidiens, création au développement, jusqu'à la transmission de leur activité. Nos services couvrent tous les aspects essentiels de la gestion d'entreprise, la création d'entreprise, la comptabilité et la fiscalité, le juridique et le social, la gestion du patrimoine, le conseil et l'accompagnement, ainsi que l'audit. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable et sur mesure. Contactez-nous dès aujourd'hui ou via notre site web bonolexpertise.fr. Retrouvez également le cabinet sur le site lespagesafrocaribe.com. Pensez par nous, pour nous, mais surtout avec vous. Partout, beaucoup disposés encore battant, la colonne Abisso Boye à travers Tolobe la vie officielle. Merci la confiance, merci na bolingo, à travers Bisso Bandeko Yabino. Merci Nabino, vous êtes Tolobe la vie. À tous pour inviter Batoudion surtout, vous s'abonner encore et belé. Nulle part ailleurs. Marambo Bisso Sala Rasso Tali bien. Au moins on place son soutien. Washington, grand pays d'Amérique. Merci Nayo. Émile Bamba de Zurich. Merci. Na pesi sur une botte belé pas Didier. Jérémy Bomana Canada. Très bientôt tant pourquoi pas tout le monde nana. Nazomo na Lisusu. Aller-retour patient Ilolo patient Karambongo. Nazomo na yo namoni Lisusu. Platini Chipamba. Chipamba pas Platini mon pote. Voilà, pour nous dans un an, alors, l'émission de la mission où présente un cas, où tu l'accès à Bino chaque fois, Bino Boyamba, nous sommes en Bino. Lelo, tu m'as dit que modifier, puis moi, bouquet. Sauf imprévu, vous avez besoin de Bisso, Natata ou vous avez mona. Qu'est-ce que nous avons 5 kitoko. Donc, nous avons Bisso, on a 5 kitoko, il y a un moni. Bon, donc, sauf imprévu, pour beaucoup d'abord, on va contre-temps sur temps. Il n'y a pas un mot de la voix, j'ai belé, mais sinon, pour nous avons mis ça tout, pour nous saluer les guimons ningi. Alors, Tozo Yamba, Ngaïna, 5 kitoko, Tozo Yamba, on a bino, le prophète, l'homme de la repentance totale. Ezekiel Simbuku touta musika bisika touta ezeki musika mais place to kende eza pembeni poto koma pour très bientôt tozo koma. Voilà, donc ezala qui pour expliquer que ma modification salami bonhomme le bona tsoka mi balé mais to ko misatu et puis mission senga apesa la ra et senga ezala boy po oyachi. Voilà. Ezekiel Simbuku, l'homme de la repentance totale. Bonne année. Oui. Biso pumbwa to nazara awa mo isala bobimi mo moke na banda o mona ndeni bozo kinango. En tout cas, félicitations. Merci. Mais tout ça, on a plateau. Les sages en beau. Sage à Solana, prophète Ézéchiel. Voilà. Voilà, donc, Tozo Banda, émission de Bisso, je crois que Nazo Fongola, c'est un tout ça, on va tout ça là. Ézéchiel, c'est tout ça l'émission récemment. Mais est-ce que j'ai feedback? Ouais, tout le monde est là, il y a un peu de monsieur surtout, et c'est nous pour mon sage en Mokaï. Voilà. Platon des alliés à fond, notre nous sommes qui tapons monsieur Zafir. Amen. Encore moins changement. On a fait sanctifier, purifier, si on a compris. Amen. Seigneur, pour pas mourir, merci pour la présence de notre saint qui toko. Le vote on a mis dans le témoin de commanquer le maître d'état des circonstances, merci pour la présence nayo. Tout cas, sous émission à Maboko, on a eu Pambola Papigan, Pambola de Ronassa, Pambola ma famille, la mission, lui et Pambola mon pour l'évangile à Christ. Papa tourné à parce qu'il faisait 5 ans de vie, surtout dénoncé Batouana,
yango tozocontinue na mosala oyo ntango yo opesaka vision opesaka provision. Merci pour la provision opesa mpona émission oyo nyonso totiki koloba ezala malamu na nkombo na Yesu. Amen. Amen. Voilà, obike nde kaka osambeli boye frère chef ifanga sepeli grâce frère Sepeli déjà ndenge aza wana asepeli. Alors oyebisa solo est-ce que ozwi bafeedback? Bafeedback nazwi yango mpena mingi bato babenginga mais problème ezali ya paster oyo aordonaki nani oyo Henri Papa kombo na ye ezali Dominique Ngolo ya résurrection parce que Henri Papa azali na résurrection ya lemba Dominique donc eza Dominique Ngolo ye muta initia Henri Papa kote na kabal juif banona ba Roland Dahl donc azwi bafu bato babenginga babi papa babatinga masolo eza na frère moi na Belgique abi na Henri Papa bazali la dia ambassade. Ah oui, la vaccine là, le dossier, il a une sur Henri Papa. Avec la casse, vous avez raison, parce qu'on a dit dans le sang. Donc, on a dit en bataille. Voilà, c'est quelque chose déjà avant appeler sa programme, parce qu'il y a une bandana, on appelle ça programme, et puis, chose dans tout le monde d'abord par rapport à l'émission de Kaki, au retour et bon, on appelle ça ce programme de Kota. Non, déjà, question qu'on a posée dans le prophète, déjà, par rapport à Yahweh Outugo Wasiko, on a pasteur Dominique Ngoyi. Et c'est nous trouvons la question information c'est pasteur Dominique Ngoyi ayebi nini avant d'anayer basara na yini ayebi parce que j'ai prié pour nous avoir na limba alors na papa na ifio Dominique Ngoyi a décrit batebele azan tellement oculaire donc il est mutu comme on a image tout ça dit il est dans la tagi ni na kabal juif wana ni tani ta kabal juif il est dans initiaki Henri Papa na kabal juif na bango bada au moins tout bada voter en décapité na mutu donc cela veut dire mutu la piscine avec Papa donc Dominique Ngolo a zobé bisabachon na limba avec sa talent pauvre na question on a tout notre avant raison ça mis baloba ne apige na utikoloba église obino bozo kambalelo bunga boye bisabiso nini ke nzambe existaka to existaka te puisque kono na ba pasteur amo na ba kabal mais nzambe existaka to existaka te bino boye bisabiso nzambe nini alors donc nzambe existaka mais ce qu'on parle pour la précipitation na bumuna pour la gloire na bango bakesim na ngala c'est sous message pour la bossa na septembre cela veut dire so baza 10 pasteurs na lelo na église c'est 100% par pasteur 20% par baptiste 80% surtout na qui n'a pas pas babeli pour la mabumu pour la passe pour la nzala jida la ne madame pas yesu na suka la ni mo watiki yesu na ngala c'est message non pas mais j'ai 30 nous avons parti à 4 comme ça mais j'ai 30 que ba loge ça de ça pour nous ba zuli ba lingi sous ba récupérer ba émission que ba passer sur mon pasteur moi tout travailler na prier pour fanda boni la parce que mais j'ai 30 na monde na télé ba ko mo luxo pour ba émission ba ko na kabal que ba na réseau ba ta réseau ba ko mo luxo donc ba message est venu pour la vidéo ça que ba na réseau mais j'ai 30 parce que dans le monde voilà ba ba ni beaucoup de choses mais j'ai 30 que ba faut beaucoup prier. Merci beaucoup Papi Gueye. Voilà, alors faut la mission aussi. Surtout le pasteur à Paris à Mégetran, Kéba là-bas. On a eu beaucoup de bazou qui se pour pas continuer à raison Kéba. Na hôtel ne pas comment on peut tout kutana. Bien au pays là. Faut la mission. Les autres jours au là sur Mike Kalamba. Oh. Toujours le Mike. Oui, les ressources. Mais nous avons mis ça Mike Kalamba. La réseau ali ba contre ça na réseau. Mike Kalamba na Momo Gigi basola suka momo na dina kalamba basola ti bamba babumisa nani babumisa na pasteur babumisa mo kasi ba ko tsaki réseau na sambe la nzamba gege ozulu ba bino ozulu ba bigele o wala bino ozulu na kalamba na ya momo gege wa ni nete wa ni balade avant to banda na pesi mbote place à maman la biso Chantal Lengo na bouvé ya mo na pesi mbote place ya maître avocat Joseph Lumba la Tumba. Bino so bana ki se ki to mo pe na maître Joseph Lumba qui était c'est qui to ba na do na mais awbe maître Joseph Tumba avocat la biso ya baron ya Paris congolais. Numéro des ali 06
66 03 85 82. Yo on a un problème de nationalité, nous aussi la nationalité, on a un problème de nationalité, problème en Mukanda, problème en Munda, Benya, maître avocat Joseph Bumbala Tumbala 06 66 03 85 82 à Kosungaro na Makamunalo. Na pesi mote place ya maître Aziko Fox Fumoto Abomangombe na Likofu. Na pesi mote ba maître Chua Roma, champion du Congo, champion d'Angola, champion d'Afrique, champion d'Europe, champion du monde, champion foot. Bana Bundana Babeta Etinani. Na pesi mote ba maître Paul Nguma 125 kuna na reine maître Paul Nguma yesu la pejo du Watra no bali ko 32 na pesi mo se fa maître Tanzania Yama est-ce que ça va tu là fidèle la maître ça et il ko ça coup de tête au moment la Guinée na pesi mo te pa ya Serge Vitali na Lyon moi na tolo de la vie à Togo na pesi mo te pa ya ni le kuna na mutema 5 kitoko aigle hier na moni en personne na live dans un je pas dans la liste là on sait que tu vas poser mais en tout cas bon tu l'as la pesi mo te pa ancien Irben Mukawa et si vous allez peine ancien Willy Zungu ancien église Willy Zungu et si vous allez pour la chercher la pesi mo te pa maman na son Mireille Imana monter ma papa la mission assez il y a scène à la Suisse après ça solution de la tête la pesi mo te pa oui tokanga moyen de fongola mission Michael les millionnaires hommes d'affaires la personne qui a papi Notibois na maman la personne na Suisse maman na motema ya papa la personne papi Notibois na Suisse na personne maman la personne Angèle Diasuka top modèle la femme du président Dos Santos na Suisse na Genève toujours que c'est une top invité toujours que na pesi moto baba na tolo de la vie en général il y a plus de monde pour les là nous avec nina comme on a prophète Ezekiel pour ba ba moyen déjà me faut là le baba ou sous ta sous ba yété to ça la kick chaque dimanche de 14h à 17h Facebook na les prophète Ezekiel Mboukou TikTok na les prophète Ezekiel Mboukou chaque mercredi samedi de 22h à 0h na salle d'émission association à la pire rejeté ba na tolo de la vie papi na rotia il a otia il ba wana bon tiens Michel, tous on a besoin de Michel, tout ça 136 000. Non, faut pas ça. Faut pas ça. Mais là, pas c'est pour pas ça. On a eu la ligue. Maman, nous sommes Charlotte Ndombasi. Hier, à Tchelangaï, moi quelque chose. En tout cas, merci maman. Ça m'a pas moulé parce que nous sommes tous à la roue. Les apôtres ont dit son mot. Maman, je suis parti. Ah, maman, je suis parti. C'est un qui nous va y na pesi je ni wa banga na tali ki funa ta bon so ga che uzamala mingi bande ko zo la 1 euro to ça 136 000 abonnés 1 euro pas plus to zo na cagnotte pour na studio ah ouais ça qui to na studio donc on a mutama malamu paye pas de choses affichées voilà et puis tout ça pour 50 000 euros numéro compte c'est moi les affichés ou on a souci il y a qui Moussa qui est Liboso à celui qui se monte que maman mingizate ezama qui to le monde il y a sur les maman que na ba beti ba ba logo déjà cas sikoyo on a mis sur la ligne on a mis sur souffranga je me rappelle qu'à la nationale pas parole ça peut se monter belé Abigail Bisso a tout signé mon plus en bon il a raison et puis mon réseau c'est na combien 1 euro c'est ça il y a un moment où bateau qui a été mis les bossons musiciens je sais pas qui a passé les aller à ça va de boire car monde dans des ans parce que na makambo boy na ba action boy bazo na to de la vie na Congo des autres qui nous coûtent na ba bana 1 euro juste 1 euro mais bon il n'aura pas la moindre des affichés alors on va présenter madame Monde tout le bagage voilà alors maintenant on fait la mission alors les autres de la sur Nil le nom na zone de la man Kalambai c'est un ami Chris Laurent la télé sur photo man Kalambai on peut bien babani génération va trouver ça va monsieur Bangoui donc les alliés wana il est man Kalambai na mono ba tumula ba ibata na kombo ni a pour ta la terre mono ya mono na limité gege
Papi ke na ça na nzembo moko a mo kontinanga. Et monsieur Charles c'est na mutiamo de ko ba ba do de ba ko ya so ko te. Mo kontinanga mo tuno so beta na YouTube mo kontinanga. So mo ko na katikati. So ko na nzembo na katikati par ça va dire ba foka o mona ayemba muto ayemba no ba liboso. Le plus grand miracle sur la croix, le guerrier qui était immolé, il s'appelle Jésus, Mike Kalamba. Il y a mis Balia Mono, alors au nom de Guerrier, Marie Misson Pekomba, Nzamba, Nasamba, Nzamba, Kofi Payimba, Baye Guerrier, Kofi Payimba Guerrier. Ça veut dire, Mike Kalamba, nous avons un grand gourou. Donc, il est un criminel spirituel. Oui, il sont là, il y a l'évangélisme. Vaseline sauf vaseline. Vaseline, il sera vaseline. Michel Bakenda, film pour lui, Marc Calvel. Pornographie spirituelle, réalisateur spirituel, il y a pornographie spirituelle. Bonjour. Habillés sont couverts dans les Congolais. Ils sont Congolais, sont couverts dans les Asiatiques. Quand le pasteur nous dit, il soit bien couvert le monde du Mobimba. Le Kimumba, ils sont couverts. Mais ce qu'il est, à quel moment ils sont couverts dans les Congolais. Ça veut dire que parce que la Tanzanie, on fait chier, on va les passer pas ces spécimens. Donc nous trouvons pourquoi le papier dit, ce côté-là, nous allons continuer là. Maintenant, la YouTube, nous allons le plus miracle c'est la croix. Le guerrier qui était immolé, il s'appelle Jésus. Mike Kalamba Moutemba Moutangoso. Après, mon camarade Némono a dit, au nom de guerrier. Nous ne parlons pas de ça, Marie Samba, Marie Samba, ça va bien. Et puis Marie Samba va pour famille ici, à sa famille. Non, non, ça. Oh. Quand il faut oui, non, ma famille n'a pas ça, maman n'a pas ça, elle n'a pas ça. Ma conseil maman va plus de maman va donner. Maman ça m'a pas voulu ça. Et puis quand maman ça m'a pas monté, il faut ça qu'il est mort. Aïe, il va déjà billet. Il y a un moment. C'est pour ça qu'il est. Sosa Mutula, autour de ce que tu veux document de la toute la question sur ça, puisque na yoki audio où tu vois Tchassiko, le Mike Kalambai. Abi Jésus qui s'accouffera. Biso ba Congolais akufela ba mindele akufela ba tout ça il y a été à Rasiko batu l'église na ye nzameni talana makambo c'est qui donne une vraie question si vous voulez souligner la terre pour le dire non au moins le problème vous allez à symptômes ça veut dire bien la zone na qui s'habille batu oyo basala su ya binote basala ya ngai basala on batailler souté après qu'on exposer par au moment où nous avons plein de kits qui ont commencé à nous déterminer la puissance de Saint-Jésus. Ça veut dire que Dieu a commencé à la démonstration de puissance à diable dans l'église. Et puis, nous allons les avoir. Ça veut dire que nous avons quand même un bandit spirituel, un criminel spirituel. Il faut braquer l'église, vol, main à main, avec la musique à la bouche. Il faut que nous ayons un débat dans le feu policier. Quand on a un débat dans ça, on se sent que là, il y a un feu policier, un bandit spirituel, on se va délivrer. Le monsieur ne prie pas. Le monsieur aime quand même. Le monsieur ne prie pas. Pour évidemment, ce moment-là, ils ont une minutes. Ma katika pour ma question zani. Moi, si à l'objet que là, la taille matinée, a dit moi quand même pendant ma femme n'a pris à la tête. Sur la ligne, c'est tout. Na sur nama. Oui, ils sont pas pris. Moi, c'est la mission qui va pris. Ah, vous faut la mise sur moi quand même. Ils ont retenu ma papier. Azul retenu ma papier. Jour où souvent dit autant va aller au premier avis. Bakata ma papier. Bakata ma papier. Bamona mankanga. Le continue ma papier. Bamoni la libana sur combo. Le fait et puis à quel voyage. Tant qu'on va se prier. Bah passer nous va comment on va prier. Mankanga la bingue. Ah non, vous me dérangez. Là va faut passer nous pas de prier dans la nana. Imaginez vous ça dans Zambie. Ah non, moi c'est la bingue. Bah on va prier. Donc ça veut dire va prier place. Moi soit à nous va véritablement Mankanga. Ça veut dire Mankanga c'est des satanistes. Donc par exemple tout le monde va bénéficier de l'église.
Comment nous sommes on va passer, Marie, papa, maman, Kalamba, tout le monde va comment on va passer. Il y a pas beaucoup de cabal pour on va cabal juif. Moi, si on t'a lu peigner, moi, si naïe, alors qu'il va attendre la team MK. C'est quoi question de Sounana, au cas où c'est Yosa Moussala Nzambi. Oui, il y a autant de cas, on a plateau à tout de la vie, Bayamba, le roi Moussala Nzambi. Est-il vrai que aux autres dénoncer, bah faux. Tant que Maï Kalamba ya Zoroba Biloko Ningwana devant cher naïe, Bandimi Baoyoka, question d'Angezabo, Yosa Moussala Bino ba pasteur. Bosala Randeni pour beaucoup misa Bandimi, Tina niveau comme ba fan, malgré ma Kambouzolo, il y a des fois, on a pensé que beaucoup mina faux, mais ba vaille na bangoka et puis bazo quoi. Et Bosala Randeni. Donc, le ramassé qui tombe. Sur la Bosala va plus la tuer aux Amosala. Voilà. Omoni église à Yesu solo ba o Yesu comment kalama ni mo bien déjà Yesu ko fina ba ko molete a ko fina ba asiatique donc lié bono mole côté Yesu siko bandimi na ba yo ki bongo me qu'il ta dimanche ba o ya kaka qu'il ta ba ya ba weekend ba ya ba kata ba semaine ba jo ya kaka ba le sa ba ngoni papi que no bien na kanda contre Yesu na bi so na kanda contre papi que deve na kanda omoni problème est mais bateau il est sur faire l'église ça sonne l'église nationale sur faire là bateau nous sur nanga il a bandi tous ça va faire na Yesu tous ça na so va faire monter mais si on va même quand même l'église on a déjà bateau il est sur faire pour une mois le bien il est sur faire la congolais à couvrir ba asiatique ça veut dire l'église va même Kalamba bateau va ça va bien avant ba peuple ba juif ko ba ba ngoma istika ba ba ngoma istika ba Kalamba parce que on va il est sur faire bateau il est sur faire l'église on va dire ba ça l'église wa biso l'église wa il est sur faire là parce que moi Kalamba il est mon pasteur na bino a lobique il est sur faire ba congolais à couvrir ba asiatique ça veut dire bon si on congolais on va dans l'église pour il est sur faire la chose on va fausser pour ba nom de papa cela veut dire c'est tout pression là tout ba on va que na l'église ba mai Kalamba ba za ba peuple ba ba il est sur faire il est mon pasteur na mama il y a beaucoup ba comment ba fana ya mai Kalamba ba be la mama ko ndeka tu la balo Rwanda do na mutu comme dans ça on ndeka ni mabisa non les saints ça non les saints on peut ça Saint-Esprit quelle abomination cela veut dire ça va peuple ba l'église va bossa ba mai Kalamba ba église la cité peut-être va limiter wana ya mo gege ba quel fait na gege na mai Kalamba na ba ndinyo ba quel fait ba mo ba quel fait mais ba o yeso ku fait la ba dimana l'église va pas faire l'église sur ba kesana l'église va pas yeso ku fait ngaza question na matuna pour le centre nous sommes comme là pasteur pour aller baniga le ministère pastoral ba centre pourquoi kasi ba comprendre que comme ça ba ko ba on ba mo so ba centre no mo la ba liste ba pa na ba comment ba connaissance spirituelle donc cela veut dire ba comprendre que musique et so futa tout bien église te ko futa bien to ko ba passer ba combiner na musique na di pastoral ba ko ba set ba ko na ma ba ça sur Nzambe parce que bato belé bakanisa loba makambo ozoloba bandeko olandanga bina très bien place oyo parce que esika ngai Hervé Kena lepesi yango tebele akoma na Lyon wanana loba moto yango ayeba makambo oyo obiki eza na centre moko ayebani makasi akenda kobeta na mboka moko quelque part na France awa pe tu ana bilamba oyo okuta ye na par rapport étant le hier tu as musique dans Zambété il y a tu as la musique à Kofi Ali à s'inspirer à Kofi est-ce qu'il y a normal il y a normal il y a normal musique à Kofi ou bien pas Fali ceux qui ont vraiment dans Zambé quel est l'affaire qui nous va sauver bâtir mon oyo ballon pour ta pour te matière quoi c'est mais surtout comme la musique à Kofi comme inspirateur c'est faux parce que l'inspiration c'est quoi l'inspiration c'est quelque chose qui est spirituel et il y a l'esprit après si on s'aligne au c'est poussé par l'esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Bateau va commander le bateau Bazaki inspiré par ceux qui t'ont eu ça ça j'aime beaucoup ma maman selon plutôt pour la vie inspiration c'est spirituel inspirant spirituellement maintenant au lieu de commander de parole de Dieu ça dit na inspiration na lettre na parole ça dit et mais comment le chantre ensemble on va poser inspiré dans Dieu ça ne va pas on va confier dans l'inspiration de papa mami wata papa démon papa esprit yamabe so yoso soka lobi na ngai alina nta musu confier alors la musique et ça on peut m'abete
donc comprendre ça à qui la fête mon va yoki nous sommes de la musique à couper tu qui la fête mon va tirer la musique au va pena aux autres dans la yo et ça c'est personne malgré au na notre maison c'est personne comme badé balobaka et ça c'est personne balko ba c'est la base mais si on le reconnaît yo chanteur pasteur on comme inspiré dans Nzembo Kofi Tilo de noter Nzembo Kofi Tilo ça c'est que gloire Nzambe za souvent là je suis désolé. Quand au lobby comme inspiration, tu le vois tout à l'heure, fait Mike Kalambai à contredire il faut codiciel. À lobby inspiration, et ça plus que parole, tout ça. Yo tu le vois moi bon aussi puisque est-il vrai que bon, lui s'auto invité tant que Moussali, yo par rapport à Nayango qui dit vrai. Normalement, par rapport, il y a Mike Kalambal de l'autre, je suis pour Mike Kalambal. Pourquoi? Parce que l'inspiration ne peut pas être plus forte que la parole, non. L'inspiration et la parole ne sont pas déjà plus forts. Et banana. Ça veut dire quelqu'un qui est inspiré. Inspiration, c'est dans le monde spirituel. Ça veut dire auquel monde spirituel qui est inspiré par l'esprit de Dieu, il y a un papel sur ma coma. Tant que c'est poussé par l'esprit de Dieu, les hommes parlent de la part de Dieu. La Bible parle tantôt de manière, tantôt du nord. Mais et puis inspiration, révélation, il faut ça dans la parole de Dieu. Par exemple, nous avons condamné l'hypocondiciel. Nous avons place où nous avons sur sa maison, sur ma sœur, Mike Kalamba dit sur Koufel, moi je suis congolais, il faut l'hypocondiciel pèse dans la période où tu es le cas, on dirait que Branham a plus que Yesu. Voilà, donc c'est que bango la bango ba Mike Kalamba, là il faut l'hypocondiciel bando qui n'a pas le baquet, il fait pas il faut avec ça la terre. Et puis c'est que là Branham a c'est bon c'est que nous avons existé ça a fait exister pour la mission à autolina non pas 400 ans américains Mike Kalamba 400 ans américains il faut penser à 400 ans américains il faut penser à l'esprit de mort. Nanyo, Branham a déjà mort, à l'esprit de mort. Donc, il faut à l'esprit. Branham a dit, nous t'avons fait que Branham a dit, il faut à l'esprit de mort. Oh, Dieu, il est Dieu des vivants. Jésus-Christ, il est vivant. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a une chose de plutôt dans la combat. Mais si vous parlez comme Branham a l'esprit de mort, ça veut dire, Batouillon sans Branham, Batouillon sans Branham, Branham, on va l'église à Solo de Los Angeles, Batouillon sans Branham, na Carlos, moi, na Barouti, na l'ifo, quel fait, Branham, c'est nous, on va faire. Il est temps. Bible dit na Ephésiens 5:7 racheter les temps des jours bima na Branham luka église à Solo de Los Angeles. Papa, si c'est la question, c'est ça la question. Merci. Au moins, le problème est assez simple. Alors que l'inspiration est plus que la parole. Est plus fort que la parole. Plus fort que la parole. Si on y a ça là, inspiration, oh la barreau. Branham Maloba, c'est moi ça sert. Est-ce que c'est pas beaucoup de nom? C'est faux. Donc cela veut dire inspiration, Branham, inspiration, Satan. Et on a carrément dit c'est démoniaque. Et ça, l'inspiration, c'est démon. Il dit ça là, quand il parle, Simon qui parle en mot, ça, Simon qui parle en mot, ça. Et c'est l'inspiration. Et c'est l'inspiration démoniaque. Comment Simon qui parle en mot, la manifestation comme là, les amours, ça. Oh, mais. Quelle la combinaison? Non, pas qu'il m'a mis, pas non, nous sommes qu'il fait. Mais comme dit ça, moto. Qui va continuer sur ça? Ceux qui veulent confier en position, pas qu'il m'a mis, pas continuer la confie pas au contact. Tant que vous avez ceux qui m'a mis, pas continuer la confie pas au contact. Maintenant, vous avez un Nzambi. Bon, c'est un miracle à Congo. C'est surtout un miracle à Congo. Cela veut dire qu'il faut l'esprit de mort. Même si tu as appris à ça, la Marie, Marie a ça pour ta poufa. Bon, on va ça, la Marie, pour qu'elle fait. Tu as catholique, on va ça, la Marie, pour qu'elle fait. Nous devons ressembler à la Congo à Jésus. En dehors, Papi, le métier au-dessus de tout le monde, c'est le nom de Jésus. Si on veut nous tailler, nous Congo, on sous-sous. On a fait tout la Bible. Nous allons à ma canson au Bible, à ça, à la thème, à la que la maman. Donc, Mike Kalamba, alors bien son couvert, à la que la maman. Il faut officiel, à l'Abraham plus que Jésus, à la que la maman. Papi, si vous ne parlez pas, oh yes, je vous laisserai pas ici, j'enverrai mon esprit. Mon sang doit créer, Papi, au commencement, le monde était vide et fort.
lorsque l'esprit a commencé à créer, à l'ématon, à béléer, l'émapaté, à créer. Sinon, nous avons fait ça. Bien le cas du bateau de Bassimon, nous avons bloqué, couvrir le coin dans le combien il fait le tu veux couvrir le coin. Quel il fait ah bon? C'est bien. La question est la même. Tant que nous bateau Branham. Babi mon église voilà. Obité que nos églises au batanga la Bible makati eza Branham. Obité que église Branham no des églises où bateau ba respectable na kolo, eza bateau na baza pena sembo tolo. Église Branham eza set le roi maïkali ba rose ko ba franc-maçon. Eza roi ba cabal juif. Branham qui c'est ça on manger ça on. Eza ba dimension. Moi ba pète ba ni ba pauvre ba fana ba ba ima ba ça na ba duwa ya ba Branham c'était. Na Branham pourquoi na Branham c'est nous pour comment millionnaire pour milliardaire faut simba maza. Et puis ça va ta la tête. Yo nazo ba pas. Bazo musali batoma mutazo banikisa batala te so ngoma millionnaire na bana banikisa batala tena bengi ndio baza itu kwa bakufa mais jamais ba demo ba bosa ba kosa communiquer donc Branham c'est news ko keli felu ba ko keli felu na il faut du ciel na pas kalamba ko keli felu ko ko tuzonga na place à Mike Kalambai on dirait parce que au Robaki na début oye pour na Mike Kalambai et donc Mike Kalambai nanani il faut commencer les permissions suffisant donc les minutes là Mike Kalambai problème les amis pour na Mike oyo za na pour na Mike Kalambai problème des papa il est mon quoi lui mon awa il est moi le don papi que la section a dit jour wana zali na kanda et que sur la kangela ni sukasa pour la ligne yeso sala yenya kangela ke kanda yoga ndio nanga c'est du polisa yoga lo mais ma carte de partie là, nous demandons si on va pas dire. Kasi, on demande pas dire. Et puis, nous passons. Voilà pasteur mutaolo. Voilà pasteur abeni wangu kwa mtu mwana lezi na ndapo kwa kumsambila. Sio mtaolo balani. Voilà moi c'est okay. Moi ça m'a caramba. Et Christ na on tient. Non, c'est bon. Soyez à quoi pas mon accueillir. Christ ben là. Comment on est pas en train de prier, c'est de planifier. Mais il y a quelque chose qui va d'abord choquer. Et puis moi aussi généralement dans la maman, moi je ne parlais pas. Généralement voilà. Là moi je parle. Christ ben là. Moi ça m'a caramba le maboya. Papi na loba ya mama awa ndikonanga sala soki mutu asimbi mazala pasteur asimbi soki mwasi akoki osipotata asalani akimi soki omoni mwasi afandiki mwasi akima po akoki osipote te mwasi mokolo ofona mone baverité oyo kaka lobi moke baverité moko ebima pa mokalamba papa nabina eza na pasteur moko ana kotanga kombo te mwasi akimi epwana aya pena jomuso akuta mobali bazoni ate na nsima lafela na misère divise moi c'est quand même pour Bakima mais pasteur bazo se contredire puisque Mike Kalamba a tout à l'heure que Jésus-Christ n'est pas congolais et Azanza a fait la misauté a fait la américain a fait la badjif c'est-à-dire Jésus-Christ a une nationalité initialement c'est ça a une nationalité puis c'est soit donc soit a fait la
soit akufe la yi so la ba basali ba ayeni validation pe so ko akufe ba nation ya pas ayeni validation tu sais là il faut akufe la mission akufe Bible dit dans Jean 3:16 car Dieu a tant aimé ce monde qu'il a envoyé son fils afin que quiconque croit à lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle mais so mai kalama ba liyo so akufe ba ko le ta akufe ni ba kwa siko akenote ya l'église. Voilà, conclusion. Bateau et Basana Bama Zambi, et Bapesa Zalo, Mankama Kata Yesu, parce que la soupe de la Yesu. Sinon, sort, il y a bateau qui a la musique, il y a la sort, on les a dénigrés, mais on a eu ces bisous. Bateau ne va pas s'ajouter. Non, bateau va musique à Bama et Kalambay. Il y a pas de guégué, il y a des militaires, il y a cité Bethel. Bateau va musique à José Nzita. Bateau va musique à l'Iféronicien. Mais ça n'a pas de musique à Fanny Pouba. C'est la question que nous faisons en Zambé. Question comment qui a la nation ou pas mais comment le pasteur a besoin de dire que ça campagne à combat Nzambe vraiment comment kasi ndenge jida pas gagner na combat Yesu jida ya gagner malamu likola mbonga dete ka Yesu mais c'est bazar on va pasteur te bazar ba hamasi donc ba yana ba mo par défaut l'église bazar ba braquer spirituel ba ko braquer du vol mais ba sous avec la Bible la main ba sous avec les chants ou la chanson ya Nzambe na mungu donc bazar on va Nzambe c'est des braqueurs de connaissances spirituelles même mal Kalamba c'est des connaissances spirituelles c'est que tout on a tout le monde question vite fait tout partager quand même makambo yo kwa zoluba eza makambo zoluba on va ndenge wana to yo pour sauver vivre makambo ndenge wana kata bibi si le pasteur mo bla boye impidi comme ça si nga biso to déjà to yembi biso sali musique gospel et to mona makambo bele l'église na ba église na ba studio to mona makambo bele donc titan azoloba nazo kota idée nazo kota vision na yebe soki nazo kena ene na okena puisque ya za mosali bon ba pasteur ba onde ba benga ba dadi moi si nanda akopesa ofufu bien te mapesi dadi dans ce côté za dadi mais to mona makambo bele na makambo wana mala webisa ok bokomi na studio boya des fois boye meka voix mais qui peut voir ici mi penate frère monde zo caché moi whisky et comme ça moi whisky au mine ça là moi oui bokoti na studio po boke doyembela Nzambe mais beaucoup t'appelle à conseiller na kati ya studio baso episa bino ke eloko epo simba fo bomo na mama bo tata babi saint esprit ka na sur masangati na emission ma ze koyemba akima kwani ba proposaki ba pesa ye 100,000 akota na masulu ba 100,000 ba pesa akota na masulu abanda koyemba sala 6 c'est wana akima sala soma akima afana ni ba akoma oyemba na normal église ayemba azala musique Nzambe quand Michel Baké d'Akima, il y a un centre de Bima Kimi, après Zoni, à Saint-Sylvie Boumon, je veux dire, t'as un bon mot de Sylvie Boumon, Michel Baké, à Saint-Sylvie Boumon. Il y a l'occasion, il y a anniversaire, il y a. L'occasion d'anniversaire, il y a après ça, ça y est monté, dans le capé. Ndeko espère kamo kambuta yembaka nzembo pablito gi mais abanda oboka omingi ayoka pena album Ezekiel Simbuku l'homme de la repentance Batouana baza 1 Corinthiens 5:9 bikoliana bantu kopesa bango mboka na za entraîner na apôtre qui on a vu les temps on a vu les mutu nanga puis master na tu entraîner na linga ni na na linga ni sur le côté de dimension spirituelle akatsa yesu na oka quand même libanga nao oui na yebi nous sommes tombés sur la partout aux arts et puis c'est un garçon très gentil très bien très beau ayembela pablito même en bout de zali attendre de wana ça qui a mis ma place à zali au côté du film question na oyebi quand même na kwa mingi ya mona na kaloba pour na tanga basante de suba simba basante de suba beba na kwa mbuta pona sauver à ma place parce que je l'aime c'est mon dé na oyebi kayemba quand même pe nzemba libala mayembeli pe moto nzemba libala yembeli moto azoku c'est mon alikolo libala yemba na yembeli ndambo yemba ndambo
kokero tomo pe etani oyoka mimona Seigneur Jésus bénissez Maria Pablito Guy Pablito o appuyer yango mais oboya Michel Bakenda kombo Yesu zate na kati tokutia ndimo kombo Yesu zate azukumisa Sylvie Bongo d'accord yeme ya muta azukumisa nzamba pamboli mariage libala tout ça encore dédicacé ne mungena mo mabete papote mbona zo dédicacé ba na bibi mais muta mboya ya bakenda ezanda yinsu mais ngamuta nzo novete na lingapeni sendeko problème na neza abinisika zali muto toyeba kala Yesu telelo. Ok, merci. Donc, Kispe Kamo Kambota, Oyoki. Donc, on a posé une question, puis c'est dans la émission. Oh, Banda, le Bakenda, Yembi, Zembo, Yembi, Soki. Maintenant, on a l'intercesseur à Mouta. Nabi Kenzamba, on dit Mouta, on compte à l'Olanda, on dit Sikana. Prof, il y a la question, on a tout, puisque aux autres, Maman Kalambai. Et ça, on a histoire, nous, la bêta. Et ça, il y a sœur Moko, je crois, aux États-Unis, quelque chose comme ça, comme on a Zawadi. Est-ce que l'histoire est vraie? Oui, l'histoire est vraie. Il y a Zawadi. Oui, puis Zawadi, nous avons fait une Zawadi, ils ont gégé, ils ont dit, ils ont gégé, il y a un moment. Nous avons fait une Zawadi, Zawadi, dis moi il me revient à Tchakomba Zawadi. Bon, malana, bon. Il m'a dit mon ami, Zawadi. Non, c'est pas et puis on va à la femme à la chair, Bilo Bassimba, il faut nous baptiser spirituel. Oui, la Bilo. Il faut faire ça. Oui, il faut ça pas de et ça Bilo Bassimba. Parce qu'on voit Simba l'autre au salon. Un autre type de facile on est. Bah, n'a eu d'idée. Aïe pas on est. Il n'est pas le ting sur le ting. Peut-être que on a fait ce système. Bah, pas moi sinon. C'est une minute à la Bilo continue de le poubelle, au portal. Ou bien pour qu'il apporte au fond. C'est des babandistes. Mais il m'a fait la bureau là. Bureau après le bureau comme un canapé. Kasi nous on a déjà beaucoup na canapé là tira ba pela mpe ko ba bino de penda una dodo ba kata la chambre ba tani do. De noté, on a déjà pour la ibis étoile. Ibis 25 étoiles. Moi, je vais travailler trop, soit il va se reposer, normal, bureau est à côté, il va se reposer là, il est tranquille. C'est pas normal. Comme occasion de chiffre, bureau, voilà. Quand on met un bureau, il y a bureau. Jamais possible. On a besoin de se reposer dans une endroit où on a dit. Donc, il système manqué. Donc, il faut mettre le bureau, ma cantine là. Tu es là, ma cantine là, tu es là, tu es là. Soit on a tiré, on sait, ma cantine, tu es là, tu es là, tu es là. Oh, mais qu'est-ce que tu m'as pas permettre? C'est pas permettre. Il y a Ayebi Makamboleka na terrain wana. Donc c'est que l'église venait là coufa 100%. Église sur 100%, 20% de l'église est tirée à la vie. 80% surtout l'église à la vie. Et ça pour la recouvre. Et ça l'église même ma Dieu nous sommes à l'église. Et l'église même il y a ce même comment. Maintenant la chanson nous sommes à l'église. Tant que l'église à Mouneni. Parce qu'il peut y accuser non, l'église d'ailleurs, l'église Mouké, n'a rien tant que l'église à Mouneni, l'église à Mouké, différence à nos amis. Les enfants de l'église à Mouké, à Mouneni, bah, Bible dit la mission en Matthieu 18, 20, là où 2, 3 personnes venaient à Mouneni, je suis au milieu. Mais match à Barcelone, ici il y a Bafali. Et bien, il ne peut pas est-ce qu'il y a une chose à la match à Barcelone? Et puis, est-ce qu'il y a une chose à la attends, vous avez dit personne, soyez, papa, on a parlé d'église à Mouneni, fou les églises à Mouneni. Soyez une chose à la barre, vous soyez une chose à la vous pensez à 3 000, 2 000, une chose à la papa, mais sur l'église à Mouneni, c'est vrai, c'est normal. N'est-il pas ça de roi déjà sans place?
Ils ont 2000 places, il y a 200 places, ils ont 100 places. C'est normal. Si on a 100 places, 80 personnes, 90 personnes l'église, ils ont bouqué. Doit on dire, nous avons un bâton au Kinabaolo, attends 2 personnes tout au talon. Nous avons 3000 personnes, 5000 personnes. Pour ne pas faire là. Mais il y a pour la destination, on ne va pas du feu. Est-ce que ça il y a une qui dit la porte des aides. Est-ce que ça a l'occasion que nous avons sécuré pour l'église? Est-ce qu'il y a l'occasion? Et nous avons c'est la base de foi à la paille. N'est-ce pas dans la Yesu sécurité? Yesu moi j'ai la combien de 12 apôtres. Après est-ce que dans 70 58 qui va tirer dans 12. Est-ce que le pasteur il y a des églises à miner ne va pas bandimi na bango nyonso. Nous n'avons pas versé au cours, il y a des Matthieu 18-20, là où 2-3 personnes réunies à mon chou. Nous avons un nombre, nous avons un nombre. Nous avons un nombre, pour ça, c'est tout. Amen. Bon, donc il faut aussi ça. Maintenant, c'est l'émission de Bélé, on va te payer, on va se faire mais même tout sur la main, on va se faire mon émission de Bélé. Tant que on va dans le nom, la matière est mignonne. Et ça, on est. Mais ça, ça a plaisir. Na pesi docteur ngo ici là na pesi ngo docteur ngo hapa pour la fin numéro là les pour ça je me fatigue là comment na pena c'est na bien ngo na pesi ngo donc il y a une émission ya nani au comme na lité ya tanda ça une émission docteur ngo matique là on a tanda on a la na c'est lité ya tanda parce que n'est pas on a pesi on salade mais lité ya tanda de la foi afutalo et puis na so ba moni de la foi le bakana o ngelo beti ya kala ya le loi simatis donc l'idée est dans la ligne à ça c'est encouragé ayaka na système l'idée à péter pas l'idée à dans total la gamme ba no batala c'est encouragé mais allié na ça témoin na demande famille pauvre na masina tout ça na zo comprendre à vous ka vie na ye au ka bon mais l'idée à dans au moni makambo ko ko ka noter makambo exagéré ko kufa au tiki de mouki comment la spirituelle papa papi on te fait là il est souvent en permanence à faire ça veut dire son entraîne à essayer de battre même bataille maintenant même ça la même mission 5 qui tombe donc toi on a l'accident on a l'émission il y a des musiciens comme nous il faut aussi à tout faire na mona ya kimela na périph voiture et bima na freiner penda ba minelo na ça l'accident abimela pena mtu wana adile na abimela ba na frena na 5 kito ko to tiko na ngabo ba 0 et il donc na 5 kito voiture et bima to yeba pe bima na poa et resma ne ko suke lumuna beta penza ko bupa voiture wele e ko pa pe voiture ça veut dire que va batata mobilité akana o mo makambo ko kota noti et puis na zalia na musala sous de la foi mission na monoya atiko banana l'idée akana o mo na zalia na zo ko ma ko okoyomo ça témoin du monde na famille pauvre ozuluka mbongo luka na utiliser la relation bonusala na mission so na zo utiliser la relation ba police ba ba zo soutenir na sa mutamante fo oui na sa mutamante fo calme na tika na tika o Félix a pris ça mambo ni Félix a pris ça ba yo ba mettre trop puisque ni Félix a pris ça des questions il ba yo so Félix a pris ça mambo c'est qui to est-ce que Félix a pris ça mambo maman n'a au coucher de mon aile. Tira maman la première dame. Mais maman n'a pas reçu le gars qui mon père est-ce qu'il a un boulot? Maman livre ma cabine, maman livre monsieur le gars qui a un boulot. Maman livre qui musique. So moi Denise a quand même ce bouton. Maman Denise. Réalisateur qui a quelques minutes vite fait aussi. C'est mais la zone en s'appelle pas l'idée à la nation a même place aux âmes. Son appétit à consigne. Bon maintenant vous avez c'est pas le but à Obama la relation là. Nation a plus consigne à la na aéroport en Giro. Donc il faut la dire. Oui, donc ça va pas de la guerre. OK. Non, utilisant la consigne, utiliser la Yesu. La direction autoroute au côté. Ni on va pas kufa na makambo au côté. Okota eleki même bonganga eleki même bangango bino na makala makapa Yesu eleki même banganga so koto to uto yaka ufo ibumbufu voilà
c'est qui Tout le souka. C'est qui tout le souka ça dit souka ça monte puis ça monte vite. Nali wa mi ta o makati ko eza ki yaka. Eza neti ki komo. Tant ka o ba ngo na zongi na kanisi na ba parents na. C'est on ba ngo puis na ba kantina dans matin faut nous faire toujours papi gagné toujours teyo ya pona bango teyo zo ya pona bandeko na yo ya mission babi de na ça ba relation na ba politicien même il est à mais relation comment partout bon siko soza ndeko no azali le président de la République c'est ça au bois cahier pour la pasteur zalate bon prof ba episode déjà minute comme na suka on va continuer la question peut-être plus tard tout na question par rapport à la feedback au reçoit l'émission puisque et là au biso to préférer mingi la émission sur l'équipe ils ont là commentaires donc les commentaires ils ont poussé biso to la question les commentaires ils ont poussé biso to est-ce que ils ont qui bien tout ils ont qui mauvais alors on va y aller on a tant que ça jamboka conseil na appelle ça OK aux a obligé à accepter tout commentaire. Ça c'est vrai. Voilà, donc tu n'es pas obligé à répondre de tout le monde puisque dans le monde les amants de mon temps aussi obligés, nous sommes tout à fait d'accord mais nous sommes d'accord de ce qu'un serviteur a dénoncé bas faux. Ce qui est vraiment important. Donc merci pour Nayango. Naïbi que tout le groupe banda causa là, tous en attente de l'autre oui, mais au coquille là ça là quand il est moi moqué il y a bisa bandimi. Oyo bazana ba pasteur ya ba jar moko bazomi mabango na affaire mais quand pesa moko un message moko na pesa autour à ton bote puis c'est bote na ngada na pesi nyonso c'est la toute première fois donc bote na ngada sina pesi pesa ngati oyo ba pasteur na bazana ba na affaire bazana ba fana pasteur ba fana Yesu ça veut pas comment ba pasteur ba bandi na be soki batei bango sango bake ba vérifier des critiques cela veut dire c'est la discernement et des esprits ba passer na commencer à mieux partir l'esprit cela veut dire ba vous allez sauver parce que Bible dit dans Ephésiens 5:7 racheter les car les jours sont mauvais dikolo ekomi mabe c'est to calamité malade mo frère mo fezo ya ko diplôme oyo nzamba frapani ba Égypte ko ba na Israël ba dima diplôme on peut pas frapper mon pipo église de dans la lèvre mais comment malade mo donc plus que Covid tant sur la protection là. Ok. Merci beaucoup. Voilà, merci na balego na biso restez connectés na chaîne na bino tout le Bela Vie officiel de tout le biwana ba senga na pekaka tout tie ba numéro ba compte PayPal na biso pe ngwana tout senga biso ka 1 euro kaka soko za nango osunga biso po biso plutôt meka kosunga batu o to sungaka parce que c'est très important soki on to po to senga to somo to mo senga bo on s'en va moi kilo trop on peser biso voilà donc d'ici là directeur de la chaîne Azania 5 pour les sages normalement budget pour la studio Sikoto nous sommes à $50,000 $50,000 bah oui 50,000 c'est ça 5 taux bandeko directeur à 5 taux wazana numéro papier na tie tous on a besoin $50,000 pour la studio Sika botia mbongo on a 10 euros 20 euros 100 euros 1000 euros nous prenons mutema malamu nzamba kosunga amemata $50,000 papier nous on a fait un message pas maman la femme ba femme de faire madame maman livre maman la so nyankero basunga biso na chaîne voilà donc maman nyankero bino yo za na mutema ba maman na yo za na mutema malamu maman tozana besoin de ça la chaîne kuna pe maman livre bino zo ba maman photo menyerie tozana besoin $50,000 biso tozala biso apolitique voilà donc tokomi na suka Ezekias Mboukou donc bafaux prophète batondi na mokili oyo nazopropose bino bolanda nzembo ya bafaux prophète oyo toyembaki na frère na biso Jean-François Ifonge quelle grâce merci bye bye bafaux prophète tozana bino mayele okomema mutu te na lifelo sika bino moko. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24:11. Quelle grâce! Pas faux prophète, pas prophétesse, pas faux prophète, pas prophétesse. Ayuma de balaka kabino. Soba
prophétesse, ma faux prophète, ma prophétesse, Mayumande balanda kabino, Sobande balanda kabino, Ignorante balanda kabino. Awa mama bati bundulu kaba kwenwe, abatata bati bundulu kaba kwenwe, bafo profeta bakomi mingi, ba ekolu kabandako ba voyage pe bomengo, nzamba ko jije bino, suka na bino esali felo. Keba, 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 keba tata mama mandi bundwe, oh kabima na basi ya bato, kulia kampongo ya bato, yango ndema be, bafo profeta basali ya nzoto mpe ya libumu, babongola liloba ye, tango nzambe akoya boko kende na lifelo ye, elongo na satana boko zika na moto ye. Makamba bomoi na yo kobetela moninga mbangu te, senga discernement epai ya nzambe, nyonso baloba euti na nzambe te, bien-aimé ozala mayele. Ézéchiel 13:9 elobi, ma main se rencontre les prophètes dont les visions sont vaines. Prophétie ya solo ezali loba ya nzambe, wana yango bikisa bomoi na yo. Mon dit l'homme qui se confie dans l'homme. Méfiez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous avec des mains de brebis. On est dans ce sont des lourds ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. Yesu akufela. Amen. Amen. bazokitisa baplan kitaka jure tolobela vie tolobela toujours vie yango
tu as pleuré ça qui et 25 kilos. De la vie toujours. Donc, voilà, tout ça, on a orphelinat. Tout petit cabinet, tout petit que là, on a tout ça orphelinat. Vas-y, voiture n'est pas l'eau, c'est voiture en fait pas. Toza na orphelinat awa toujours tolobela vie oyo nyonso ezali vie ya bato tozolobela toujours vie peti bazobimisa bango baplan ngaba ça va secret le bim Damas on va soso kita soso akarte kita de la vie toujours en forme. Na watu na mwa 2000 tu tuna ba osimika mikoro koza ne mama mimi na mama mbote papa na ngai na ngai fatigué na yaki pe pona sala mwa action ndenge zalaka alors awele ka ndenge ni travailler ndenge ni awa na biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basumbola babwaka na balabala nde bana oyo tozali na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato boni komi te ndenge wana bazotanga mpe na bato boni komi te moto motema nde kotutisama yo ndenge wana sikoyo bozwa bango bozwa bana olitana na balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana me kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azoya kotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okotimona na nzela aye kotikela biso sikoyo badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana o na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokokana nango mwana akoki kozala akosi asali likambo moko boye na ndako akosi ke na bunduke bapara bakufi ntango parent akoyeba teke bato oyo basalilinga bolamu komona ingratitude eza komona epa na bango mingi kolobela biso nimporte quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge nauti kolobaka ezaka bato et soki ke nzambe atuti bango motema te antuka eza pasi lokola eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka eloko bino bosalaka neti boza neti babénévole toloba eza bonka ndenge otolo puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice okomona ye tozotravaille awa toza na salaire te ndenge oyebo osoki mama
besoin boye opesa batravailleur nde tozongi mpe na façon ok ebongo bana soki neti mwana beli ezala ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na ONG moko ya baitalien nova ye kaka ndeni tosunga mpona kote wana mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu est-ce que tokomona mpe bana totuna bango ezali te okote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te bana bapesa bino mbote kozala mpe esengo makasi. Merci beaucoup nzambe apambola bino mosala bosala amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola bino. Merci beaucoup merci kasi otogamie ntango moke toke na mepa mama mwana mama mpona boni lokola d'accord merci Ah oui. Il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, biso to ngala za la France. Nayaki awa, normalement fallait pe to tia moi to pesa moi sukali moi lipa. Yango tumemaki mwa don awa na ofina na bino epuis tomona bino totuna bino mpe mwa quelques questions par rapport ya évolution ndenge bosalaka mwa badifficulté bokutana nango mpona fait ngai nazalaka na association epuis naza na chaîne YouTube tobengi tolobela vie bato baolanda biso mpe baolanda biso partout batamite ya malamu mpe bazali oyo peut-être bakoki kolinga mpe baparticipe na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile. Alors bozana bana ndenge nini awa merci beaucoup zo micro mama simba oyo bana merci beaucoup merci peu komona bino pe koyamba bino na kombo na Yesu amen ko ozali azali te mpona ko molingo wana kolakisa yango te nakoma na sika bana oyo bazali bana basangi bapara nakutana na bango mpona eza na posa mpe nasunga bango ezali asali te bana bazali awa bazali bana bautaka mboka leta nazwaka bango na balabala te bautaka mboka leta mpo bazala sécurité moko malamu po te soki olobi te ozwa na balibanda abana mosusu sika bakuuta oyebi te ekosi baproblème nde bana bautaka maboko ya leta 24 commune nayaka na bango bamosusu bapolisier balokota bango na butu bamosusu bapara balembi ya bana bazali kotika maboko ya leta nyonso kwa bazali awa nga moko mama kwa na pande nasali sikoyo nasali 31 na mosala ya kobokolaka bana kobokolaka bana likanisi yango ozoki yango wapi bon eutaka mpa nzambe oyo tosengaka nzambe mpe apesaka o ngai nazalaki mpa marie mwasi ya soda na nazali kapitaine nalobaki na bisoki ngai na mobali na ngai nzambe akaboli biso jamais na bana mango nasala nzambe ntango mpe tokoki kokabwana nasengi mpa nzambe mosala oyo kopesa nyonso na basala nakosenga nanga mpa nzambe ya losambo na nga namoni ka mokolo moko mpe bana baye 5 wana nazali kokateli na lembo baye 5 o mama toza na nzala mama toza na sika kopanda te toyika pana boto natali sikoyo na liloba nzambe batiaka biso nzambe akoya na lolenge ayambaka bango navandisi bango apres naye komema bango na boka leta tala bano ndenge baye tala baye bo baye otala te batiki bandako ebele so baye pana to eza mission moko nzambe atindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire ya mosu bapara na bango bakomona na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandakika wana bana tolo baye 5 oyo baye te nazaki lokate nga binzambe
sikoyo opesinga mosala luka mpe place balongo kovandela bana balokatere boye na kokatela koloba mpe baliki te babenga bana baza bandoki nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko mende tozosambela ne place moko tozosambela ne place moko mobanda alobi namoni mama aza na mosaba o kitoko na ndenge mpe alabi biso bie efana asombela esika atuka nde asombelaki ngana ntango asombi atongi na sika asaliwa apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tosa bayi kofendelanga bana babandi koya balemisaka te eza nautaki na bango mpona 15 ti mosala ekontinue kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya lisamba ya binzambe soza mosala opesinga ondile ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosoka mpe bana nde omoni mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazo kobokola bango kwa bana wanga na boti mais bato ebele baakizaka na kati oto nawa bato ebele baakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato ebele baakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka na bango nyonso ndenge bon na bana yebi so mabe nakamaka bango na président na bonde nasengaki na bapriere mpe nakamaka bango ka na kati ya priere ata molo yo boti elolo bakobetela ndoto ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndoko ti liboso atuka ovanda na bango te okoka kosala mosala te ntango baye na tia bango na kati ya bakonde babinzani mokano na yo ndenge olobaki te bana sala mosala oyo bana ndenge bakomi awa experience ya mabe kati na bango ezala omna de juge ndenge bazali awa nabenga bango ndoki te nabengaka bango nini te nakabati mpo bana na nde nakamaka bango na priere oyo namoni ezali na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama bango na priere mabe mwana oyo eza nde eza malamu te paster batutiango kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga babima baza deja na bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana oui na balisa mpe na balisa mpe musu awuti kobota apres une semaine apesi kombo na ngai oyo azalaka bagi monike apesinga mpe bagi monike félicitation merci beaucoup ya mibali mpe bazali bakomi na bana 6 na kati na mosala alors lelo sikoyo toloba okomi na bana ofait oza na bana combien awa naza na 96 donc 96 96 oyo naza na bango nde bana babimaka bazobima bazokota badifficulté nini ezalaka oyo bokutana nango difficulté makasi parce que bato mosusu balanda biso bazala na besoin mpe ta mosusu bameka kosunga alors tosunga tena makasi omoni te baza bato mwana ozali na kati na ndako soki ovandisi ye kaka bo mayele te nini te akokoma nano mtete kosalanga batanga difficulté sikoyo ezali kote ya kotanga koko kotanga kolia oyo moto atushe motema na ye aye mpona mwasaki moko azosala tiki bazolia kasi ekole papa moko asa akufa mpe na motema ya nzambe atushaki ya mama nazoyoka kopesa ye te apesaki ngai arete mama luka ata awa bebana atangisa bana oyo nakoko naza na ekole sinape nazwa bana natangisa bango kosimba te kasi yo moko lokola aza mosala ya yo so otangisi bana wana na bana nzambe akotia maboko nde napunguli place moko ya ekole natotangisa bango sikoyo awa lopango na ngai kasi ekole lopango na ngai te naluwaka place wana baprofesseur po afutama baenseignant po afutama nde difficulté na yango makasi kote wana nafuta ndako na après de mois naluka ke so baenseignant mpo bazwa ata ma moke kote wana atuka papa epesanga difficulté moko makasi koleka po bana batangaka kaka nazali kote ya sia babimisinga mpona nini ngongo eza te moko mpe asali makasi alina nazwi kasi yo moko luka nde ya kofuta ndako
bazotanga sans désir luka mbongo kotuka sans désir luka bazini nde difficulté makasi oyo naza na yango. En tout cas, merci maman, moi tous mingi ezate. Merci, vraiment nzamba pambola yo. Bandeko bozo anda biso batamite ya malamu, je crois que vous allez partout. Tout le Belavi musala biso yango. On est sur place awa na Felina. Motema oyo maman na biso azana ngo. Eza motema ozo senga batu nyoso fu bazana ngo. Ba Congolais so tokomi na mitema oyo. Bano nyoso moni oyo bana na yete. Bano bazana nzela, lelo bakomi bana na ye. Yo pe soko ozwa fardeau wana ya kosunga, ça dit to sunga naka. Maman merci beaucoup de ce tiki yo to ki peut te pesa bana mbote. En tout cas merci. Zamba pambola on a si to leka lisusu ko biso na banzi moi j'attends comme ma famille zatawa mais famille bayaka famille nanga ba lekaka awa à travers bangonde senga penga pena leka. Merci. Voilà donc na assure les appels exemple à suivre batu misupe na si ba Rolanda biso ko ba Rolanda pe ko ya biso to chaîne to za suivi makasi na diaspora la sur ta diaspora mutema bango tout sama ba ko benga biso et puis to ko mema bango ava je pense que ça ni na potisi ata bozala na libanda ya mboka mboka chaque mboka na bino activité za makasi bana na bino bandeke na bino bandeka bino bazana ba activité sonda bazo songa bango bo songa pe mboka na bino ndenge centre de charia bado liba ukoma pe na mboka bino soko bakoni malamu soko batangi malamu bakoma pe tu soko batangi malamu te bakoma ko ngene right les soucis na gaza kalelo pe bakoma pe batu bazana pe na bandako na bango lokola ngai pe mama na bango ngai natanga mama te na bala na sa mariage lokola nzambe akabula tulisinga na bino nzambe nasala miso nzambe mpe andimi na wasala na kolinga mpe bana oyo lelo bakoma mpe bavoyu te bakolo bakuluna te bafilme te bakoma mpe batu oyo bakokosenga mboka na biso. Amen. Kolelo soki bakomi mpe bato baokalisa bino eza mona Congo baokalisa bino nakolaka na centre so nakola centre nasalisa mpe bandeko oyo ya centre esika nakuti nasunga mpe bango nde nazalaka na susi oyo nalelaka bino mpona nzambe eza nasunganga batusie motema na bato baza na motema ya bolingo motema monene nasunga mpe bano oyo bakoma bato eza histoire kati na bango. Amen. Atuka napesi merci mingi na bino ezo mbara suka te jamais to ya lisuka mato ya tabe mwenga boy to vande so ato sola lisusu merci wana tamsu eza sous plus lisusu tanga bandaki musana za jeune mama na kuno koroka na musana voilà nalala kana bango mukakana bango kana ku carte bango sekela makambo ebele ya vie yango secret ya makambo ebele ya réussite ya protection ya makambo belé la vie yango donc lipamboli baluka voilà bénédiction baluka ba croiser na bokote maman merci beaucoup pour cette relève là merci beaucoup maman. Voilà merci merci beaucoup maman nzamba zana yo voilà elle est venue Merci beaucoup.
Voilà, awa bazo sambela. Obuvunuka. Amen. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Ngai pe kotala bino ndenge batu misubaka kotala bino. Lelo na osenga na bino ezakaka ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo bazana bino awa. Batu baza ko encadrer bino. Eza facilité bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino o bozana bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni okambi prière. Yo kombo nani? Dieu merci. Dieu merci. Ah, yo âge ni? 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni za. Oui, bisouté. Bon melia. Ah, le grandé ni ça va. Yo vous êtes discipliné, vous êtes poli. Hein? Dans la classe. OK, merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci mon beaucoup. Nani mswali ngaloba? Nani mswali ngaloba? Nani mswali ngaloba? Nani mswali ngaloba? Yaka. Bonjour. Yo comment nani? Jean. Comment Jean? Vous avez un combien? Hein? 9 ans? Ah, 9 ans. Ah, bamboula combien salia? Au milieu, hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo. Okosenga nini pa nzambe pona batu bayamba bino? Oyebisa nzambe nini pona batu bayamba bino? Merci beaucoup nzamba pambola bina batu bino ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango ya koleka, hein? OK, merci beaucoup Jean. Wa bo mettez Jean maboko. Mwana mwasi mo to ane besoin pour tout ça kaka. Mwana mwasi mo kaka. Bazo rasoni. Mwana mwasi alo bazade. Suza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Comment vous allez? Hein? Lina, vous avez un boulot combien? Vous avez un boulot boni? Osali mboula combien? Vous mettez hein? Ah, vous êtes gentil, vous êtes bien. Oui. Vous êtes très bien, hein? Oui. Mais vous soignez ça, vous n'êtes pas Lina. Vous soignez ça? Vous soignez ça, vous n'êtes pas Lina. Vous n'êtes pas hein? Hein? Faut nous bundara Lina. Vous bundara Lina. Ko bundara te na baninga, hein? Osambelaka? OK, websa nzambe ni pona vie na websa nzambe ni. Websa nzambe na koma mtamnene nsho. Na banda posungo batu bazaka. Ogi Lina obi websa nzambe jour koma mtu munene asunga pe batu bazanga. Lina nzamba pambo nzamba ko prière. Bo bete Lina maboko. Bon merci. Voilà, en tout cas merci na binonga na kei na tiki bino. To banda otala bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te.
Bonsoir na répété. Respect, boto sabato bazali boso na bino. Boyokani, toyokani? Oui. Toyokani? Oui. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci, papa. Merci beaucoup. Merci. Maman, merci beaucoup. Merci. Ça m'a pas merci. 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 Voilà prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.